Tolobela yango yoko ya magazini esalemi bongo na Amasek lisanga na Internews na linaka na yango ya projet de renforcement ya radio rural na Ekolo Congo Démocratique 3RRDC na lisalisi ya misolo ya coopération suédoise. Batata ba mama bilenge boye ibolamu na magazine na biso tolobela yango yoko ya lokasa oyo epesa kabino bansango pona bobeti mbela pona mituna miye mitali bokambe mimalamu demokrasia mateya pona mambi matali mapona mi bokokani okati ya basi pe babali bobuki makoki ya bomoto okati ya basi pe babali pe bokono ba monkeypox awa o etuka ya Equateur. Pona mokolo ya lelo tokobeta mbela epai ya baimboka na ndenge moto akoki kozwa bongo bokono bwa monkeypox. Obosobo elobeli eli empimpi etongo. Monkeypox oyo ebiangami pe bokono tope virus ya makako ezali bokono boye bopesa maka okati ya bato pe eyebana kibongo po ya mbala ya yambo o Ekolo Congo Démocratique na mobuko toyoko kama libwa na tuku sambo. Ezali penza bokono boye bozalaka epai ya banyama pe bopesa maka na moto emimonisaka lokola kolokoto epai ya bato tango iso bolanda tolobela yango. Monkeypox ezali penza pe bokono bobe epesaka makama nzike biye bimemaka liwa. Dr. Dieu merci Matambongi Ebwa monganga mokambi ya bisika bisalemi tope bibongisami pona kozwa lisalisi ya monkeypox o wangata alimboli ndenge nini bokono bona bopesa makape lolenge nini ya komibatela na bokono bona. Tolanda ye o elobeli ya mwana mboka John Mandomba. Monganga Dieu merci Matambongi Mbote. Ok, mbote, messieurs les journalistes. Tulungi toka koyeba penza maladie oyo ya mpox tope monkeypox e uteli wapi origine vraiment ezali wapi. Ok, merci pour la motuna. Maladie oyo ya monkeypox tango zoka me monkey ezali kako. Alors maladie oyo eza maladie oyo pesa makana nyama na moto. Donc nyama za maladie akoko pesa na moto. Otolobaki na français zoonose. Alors virus tope microbe oyo apesaka maladie oyo na français babengi orthopoxo viridei. Apesaka maladie ya monkeypox mbala liboso ipa na biso na Afrique ba monaka yango ipa na biso na Équateur na basankusu. Et puis biso a pona épidémie toza nango lelo ebandi mwa kala depuis 2022 nde na le 21 avril 2024 awande toza na centre a ya traitement pona ko traiter maladie oyo. Donc maladie oyo eza maladie epesa maka na nyama balobi eza ba ronger eza ba nyama lokola ba makako ba sombo ba nyama misusu lokola ba esende ba nyama na nyoso même betido baza ko sala ba moni même ba mbwa mais ba tabape baza contaminé na yango. Donc soki po le mbwa otokisi malamu te oleta ba otokisi malamu te uzape na chance kozwa maladie wana. Bongo ndentru koyeba penza bato oyo bazana mboko na ena. Ok, pona koyeba eza na bilembo oyo lakisaka na nzoto cliniquement na sima pe tozwa makila tozotinda ngona ba labo oyo eza spécialisé pour tozwa diagnostic de certitude. La plupart ya bandiko oyo baza ko bela maladie oyo bilembo oyo baza ko lakisa nango ya liboso eza nzoto moto. Hormona moto asalaki nzoto moto ba traiter lokola ezaki malaria mais nzoto moto eza ko sila te. Pe moto ngo eza mingi ya makasi te. Ba 38 ba 37.9 degrés Celsius na sima ya nzoto moto ba misu bazo ya nzoto ya kolemba apa nzoto ya kolemba misu bazo ya mikosa nzoto mobimba azo kwanza kaka mikosa nzoto mobimba ba misu bazo ya azoka kingo pasi moye amela même soy ezate ba misu soupe parfois ba ko traiter ba biki ezaki nda angine ba traiter lokola angine mais changement te ba misu bazo ya anorexie pour ça qu'on lit même exact 3 jours 4 jours pour ça qu'on lit exact et puis ba misusu bazako ya awa
bazoya na ba tableau moko bambuma ebimi to bengo ba dénopathie na se ya matoi na se ya gorge na se ya makolo bambuma ebimi. Alors na sima ya tableau na soki ezwi ba 4 à 5 jours nde bambuma ekomi kobima nzoto mobimba. La plupart bazoya tanga komona bambuma ebimi nzoto mobimba ayeko comprendre que ezalaki malaria te ezalaki nde monkeypox nde bazoya na tableau ya bambuma na nzoto mobimba. Et puis ba misusu bazoya bambuma eza moke mais aye déjà na complication. Par exemple na nzoto na biso basi to mibali omona déjà ba pota, omona déjà peni vimbi, omona belembo wana ezoya ebele bazoya nango. Ah mais so tali na nzoto omona za mona mbuma moko misato mais ba traitaki lokola ba infection urogénitale ba traitaki mais esimbite ya kanisa ba microbe ou makile baby de na sima tango bambuma ko bima nde bazoya na tableau na ya bambuma nzoto mobimba. Bongo mwangu ukuyebisa na biso penza nini bokono wana ekatisaka epai ya biso bato. Ok, bokono wana po ekatisa epai na biso bato tolobaki eke eza bokono oyo utaka na nyama. Mais biso nde tozaki na debi awa epi mokono oyo ebandaki mingi kuuta na banyama. Tozaki na bamandeko na biso bazalaki awa babanda koteka bambwa. Misu na histoire baliaki taba bamisusu baliaki mbwa. Donc eza maladie oyo ezalaki epa na nyama eye epa na moto. Na sima nango ekomi kokatisa biso na biso bato. Moto oyo aza na bokono soki oza pembeni na ye tango azoloba tango azokosola oza na chansi ozwa yango. Moto oyo aza na maladi oyo soki boza na chambre na ndako oyo eza moke tango azokosola bakosola ezobima ezotelema na espace yo po kozwa yango okozwa maladi. Moto mosusu soki asali deja bambuma wana tango yo ozosimba bambuma wana osimbi bambuma na nzoto parfois na ignorance bino eza nde babouton oyo banda kotobola ye babouton na tomone bandeko misusu mwasi atoboli mobali babouton na nsima ye bazwi yango. Alors à part pe kotobola babouton bamisu bazozwa yango lelo na kosangisa nzoto voie sexuelle. Ba malade na biso ebele tozala bango sika bazozwa yango na kosangisa nzoto. Omona pafuza na couple moka za na bambuma wana mwa pota mais na posa nzoto yoyibaki te bosangisi nzoto. Asema kosangisa nzoto dezosala eke bato lelo bazwa. Donc maladi oyo ezali lolenge eza komi kotambola na biso bandeko yango wana. Et puis me bandeko na biso bazosala wewa bango pe baza mingi exposé à to monaki bango azomema moto basa tout près na contact parfois koko kosola parfois koko simba ye soka zaki na bambuma ekope kopesa ye to moneme bandeko na biso misu étudiant baza pe awa na kozala ebele lisanga na kati na salle na ba libanda moi groupe ebele soki ndeko moko aza nango boza na contact na ye boza pe exposé ya kozwa yango. Alors munganga ndenge ntoko kombatela na bokono ina ya monkeypox. Ok, pona komibatela na bokono oyo ya monkeypox eloko alibosi za bandeko na biso il faut bayeba eke épidémie ezali. Ndeko ata tokoloba tokosala bemission take bango bazoyeba te ke épidémie oyo ezali ekosila te. Ezala bandeko misusu awa bazobela ngo bakendaki nene na église balobi eza milimo mabe babondeli tango bamoni akomi na état moko critique pasteur a libéré atindi epa na biso pe tomeki ekoko simba te. Donc tozo senga la bandeko balongwa na ignorance bandi meke maladi oyo ya monkeypox ezali ezo sala biso pasi omona na réseaux sociaux bazolo babi maladi zate bazolo kande bali mbongo. Alors biloko wana ezo sala ke maladi ekoba kaka kokoba. Donc eloko liboso tango to comprendre conscience ke maladi oyo ezali ekosenga ke biso nyonso na quartier na lopango na veni to identifier bandeko oyo bazobela na yango ki otali ndeko moko azana bapanda ebimi otali ndeko moko na nzoto na bango basi to mibali azana bapota otindie papa kenda kuna place oyo bazotala maladi wana ekozala malamu. Alors il faut pe na bandako na biso tozala mwana cantine to tieklo na kati to pe ba gel wana banti ba désinfectant ekosunga kabiso opesi motombote usukoli maboko. Même na ba école tokomo zo bandi komisusu bana na biso ba élève bazobela maladie wana yo tozo senga pe na ba directeur ba préfet batia ba cantine batia ba clo batia ba gel en fait que moi na soki azokota na école asukola ta maboko to pe azala ta na cache ne po mosusu akoko kosola akoko pesa baninga. Et puis tozo senga pe na ba préfet ba discipline batala ka bilenge bazokota na classe. Omoni linga sokota na classe azana bambuma ne longi ata posa mbongo okotika akota ndenge nini. Il faut que joyeux
oluki baboti na ye obengi place oyo tozali toye tozwi ye mpo tosunto soigne ye parce que soki akoti na salle tellement baza serré makasi akopesa baninga yo tozosenga mpe na basale bakabola bana soki salle ezalaki parfois ya 100 élèves to ya 500 étudiants à cause de l'épidémie bapusa bato bakitisa ta salle ya 50 élèves to pe auditoire ya 100 étudiants en fait que espace ezala ekosunga ke bandeko bazala contaminé te pe tozosenga na bandeko na biso nyonso ya mbandaka bandeko na biso nyonso ya média malgré eza mosala tozosala ngo vraiment bénévole mais to sensibiliser bandeko na veni na quartier na lopango bandeko baza koboya to luka bango to convaincre bango to ibisa bango ke malade ezali po azoboya ye moko te parfois azoboya na famille mobimba na mone bandeko na biso misusu bakoti na lopango po ba sensibiliser po na maladi oyo babengani bango bo bima na lokuta ba papa mibima bozo luka bolia mbongo c'est ça l'équatorien donc soki mwana na wabeli maladi ote to pe na famille no motabelité okokoniye tozala bandeko misusu bakufeli 4 bana bon mutakufi akufeli bana mine esa ko nié ke malade ezate maladi oyo ezali to se protéger soko sombi mosuni na yo ava ko lia yango tokisa yango malamu ebela on fait que olia tisika tobi vraiment te souche nini oyo maladi oyo ezana yango parce que za ba souche ebele tozoli ka toba pe réservoir nango esa zaka kalikako ezangulu ezataba ezambwa ezbebe no te po betide ezako salema mais lokola betide ezo salema banyama nyoso wana babisende bapoko bambua bamakaku soko lingoli yango il faut ko tokisa yango malamu oyeba ke no ekufi virus wana ekufi na moto yango toza ko senga na bandeko na biso bayebe ke biso toza awa ba centre ya traitement ya riposte ya mpox wangata sika tozana ba malade o baza 15 hospitalisés pe mibale baoti koya baza libanda o nazoluka na kenda kotala bango to biso penza merci na ndenge de maki ko na winton tozaki na yango. OK, merci matonde mingi mopanzi sango na sepeli vraiment bolekela kabiso à chaque moment so be information za ya ko partager en fait que population na biso baza la protéger na sepeli matkas. Bilembo ya monkeypox emonisamaka na bilembo ya moto na nzoto lokola kolokoto. Monkeypox ezali bokono oyo ebomaka penza. Nde monganga Joel Efoloko oyo azali médecin chef de zone ya etando ya bokolongono bwa nzoto ya Wangata asengi na baimboka komema penza moto oyo azali na bilembo biye mbango na lopitalo oyo ezwami zinga pona kozwa li salisi. Pasi ya monkeypox ezali koboma pe ezali komonisa bato pasi mingi na bokono na bango soki na depuis tobandi mbula oyo tozali sikoyo na bato oyo basuspect ya pasi ya monkeypox 196 na yango baoyo baleki na examen pe bimi positif bazali 116 na 116 wana bakufi 16 c'est-à-dire 14,3% ya mortalité. Pasi ezali bandeko na ngai ya mbandaka bandeko na ngai ya Wangata botia tembete malade ya monkeypox eza koboma makasi soki obeli yango pona obika plus ou moins 3 à 1 mois okovanda kaka wana bapotana partout ba makwanza ane kobimia yo partout mais lobiko ya malamu esengeli koya na hôpitalo na Lombangu soki omoni na nzoto biso mibali ube ya basi mabapanda mike emikosa ebimelio ube na mutu na fièvre yaka Lombangu na niveau ya 7e mpox parce que pasi ya monkeypox toyebeleka ngo liboso na ba bouton na elongi na maboko na fièvre sikoyo ekomi na nzoto ya basi pe nzoto mibali ezali kobima makasi soki ebimi na nzoto mibali pe ya basi wana pasi ezali deya makasi soki oye l'hôpital na Lombangu nde lobiko ezali rapide mais soki oye retard en tout cas euza pasi po zonga lobiko noki bakisi eye omesa pe so bakisi na gouvernement central bakisi ezali ofele kobanga te soki pasi ezali na niveau communauté boya mbangu minga bazali awa kuzabino na mukumba ya traitement okufuta ta infranté je pense que pona komibatela na bokono wana esengeli ko éviter nga oyo bokuta ni mosta mbali sans protection il faut que la préservatif et puis ko éviter ba contact physique na moto oyo na suspect ya pasi ya monkeypox tango nyoso kusukula maboko na yo na savon tango nyoso ko éviter lokola ba sécrétion biologique lokola ba soyi ba makila ba tofina ya kusimba bisimba simba maladi ezali awa na mbandaka na Wangata ezali koboma mais
soki bato babiki ebele baleki bao bakufi o babiki bazali ebele mais soki oye lombangu na hôpital nde kozwa lobiko no makasi mais ngonga oyo topesi bino comme instruction ko éviter ko tia toujours na gel hydroalcoolique tango nyonso kosuka boko na gel pour ko éviter contamination po omoni biso lokola bato tozalaka na ngonga nyonso tu misapi na biso ekendaka na munoko ekendaka na zolo pe bisa orifice naturel ezali mais soki opesi moto azali suspect na monkeypox mbote ekotina ke loboko no bosani sukuli te ye na monoko contamination oye na zolo contamination mais ngonga nyonso tu koza na gel hydroalcoolique kotiaka yango na maboko sukola ata na biro na ndako chaque temps bana basuka maboko soki savo ezali te nami na putulu ya moto ekosunga communauté na biso tolobela yango ya mokolo mwa lelo esili obosobo elobeli bolandaki wa bino Eli Empimpi Etongo tolobela yango ezali bongo yoko magazini oyo esalemi na Amaseki na lisalisi ya misala ya Internews na linaka nango ya renforcement des radios rurales en RDC 3 RDC na lisalisi ya misolo ya coopération suédoise wapepai ezali kotala linaka ya MSDA na lisalisi ya misolo ya USAID pe coopération suédoise na Suisse topesi bongo bino matondi bae banson bozwaki konzo pe libaku ya kolanda biso